zwa exemple ya Job mosali na nzambe ya kala nzambe alingaka ye mingi kasi mokolo mosusu zabola azalaki kotambola mbala moko nzambe atuni ye moyini monguna diabolo outi wapi boye osi otoki boye mpe simisi nyonso esili kotoka mpe yo motoki ekomi mai etangi yo na bilamba nyonso tubo outi wapi zabolo atali nzambe na lolendo nyonso alobi nauti kotelengana kolekaleka kotala soki otalatala kosala mwa promenade moke na se nzambe atuni ye lisusu omoni mosali na ngai Job alobi ete namoni ye kaka kuna na se azali kosalaka bamakambo na ye banini alobi yo ozali kobenga ye mosali na yo soki olingi tikela ngai kaka ngai moko nasaprendre na ye okomona oyo olobaka ete mosali na yo akokima yo mpe akobosa na yo tikela ngai kaka nasala bisalasala na ngai bikilakila na ngai nzambe alobi mpo na Job nandimi teke Job akokweya Job azali mosali na ngai mpenza ya solo zabolo moloki atali lisusu nzambe na lolendo alobi ete oyo ozali koloba oyebi te mais soki olingi tikela ngai mwa ntango nakende komeka ye okomona nzambe alobi ete ok olobi mpe mingi kasi naseki na yo ete kende komeka ye kasi kosimba molimo na ye te oyo ete ngai nde azali kobatela molimo na ye kende komeka ye mpe zabolo akendeki asalaki bamakambo nyonso apesa maladi mabe abotela bomengo ya Job mabe mais Job ayikaki kaka mpiko azalaki toujours na mpiko ayikaki piko mpona koyakisa ete alingi nzambe yango ete tozali kosenga na yo Joseph Kabila bamakambo oyo ozali komona lelo bambuna na yo bazali kosala yo zwa exemple ya Job kanga matoi yika mpiko talelaka na nzambe na yo okolonga mama Olive Lembe tiaka toujours papa na mabondeli déjà na babilili tomonaki acte oyo osalaki avant défilé obenga basali ya nzambe babondela mpe basala feye prière jeune pendant 3 jours ezali esengo eloko wana osalaki nzambe asepelelaki na yango toyebi ete ntango mosusu kiti ya nzambe eninganaki na eloko oyo osalaki zala toujours na komikitisa misala na yo ya kitoko ezali komonana na miso ya bato mama Olive Lembe continue toujours ozali première dame ya liboso na république démocratique du Congo oyo obimisi bato mai ya miso na kati na baacte na yo na kati na misala na yo ya malamu oyo ozali kosala mama Olive Lembe koleba te yika mpiko nzambe ya kobosa na yo te nzambe ya kosunga yo ata banguna na yo azali 1 million nzambe ya korendre bango nyonso na lendeya okomona ete nzambe ya kosala nzambe azali capable ata bato bazali koganga 2011 élection mais soki peuple amoni bamakambo kitoko bozali kosala eba ete peuple mpe akoki koganga ete alobi ete non élection bozala te tosovote ale papa Kabila continue po ete nzambe azali na bamiracle na ye oyo asalaka mais po ete ezala contradiction na bato mosusu te na maloba na bango ya mabe likambo te tokokende na élection na nzela na élection nde nzambe ya kosala nzambe ya kolakisa alors peuple congolais tosengi na bino boyeba kobatela biloko kitoko oyo bakonzi ya mboka batieli bino ezali malamu bobatela yango peuple congolais po ete boyebi lisusu te mokonzi nini akoya oyo akosalela bino baevre kitoko oyo bozali komona bose rapele na bambula biso tozwaka kaka bapromese tosala komona eloko te na miso kaka bapromese bakonzi bakoya okomona bakokende na badal na kote ya mai ya makelele na moment ya deuxième république okomona mokonzi akoya discours oyo tala te tokoya kotela bino po ale bazwi libanga badepose mokonzi apesi mokongo akende alibela bakokende na mai ya njili abengisi population mokonzi aye oyo tokotela bino po bato babeti maboko wa merci papa mokonzi apesi mokongo akei libanga etikali soki nde motabolinga bakitasa na balie oneki bamai ya kalamu bamai ya njili babisika ndenge na ndenge bokomona bamabanga oyo bapozaka na deuxième république etikela kaka wana symbole bana kutu bakoma koteta bandika bisika wana mais lelo nzambe ayokeli biso mawa alobi ete bana na ngai bolelaki mingi ale bakonzi bango oyo bakosalela bino mosala yango tozali kosenga na bino peuple congolais bobatela biloko kitoko oyo bazali kosalela bino bobebisa te bana ya Congo déjà banguna awa bazali koloba ete makambo ya kitoko bazali kosalela bino inane eza ebele kala te ekokoma fulu bokonfondre maloba na bango bolakisa bango te oyo bazali koloba ezali yango te bandeko bomimonisa ete bolingi mboka bana Congo na bandi soki bino boyebi kobatela biloko wana bokozala kutu na posa lisusu ya koya na bapoto awa te mboka na bino wana bokozala koenvie yango bokomona bato bakobanda kouta bambonga ndenge na ndenge mpona koloba ete nake koluka vi na Congo déjà eza na bato oyo bayaka déjà koluka vi na Congo mais bato mosusu bakobanda koloba ete nake koluka vi na Congo te me nakei na Congo mpo ete Congo ezali mboka ya deluxe Congo ezali ete mboka oyo miel ezali kokita ntango nyonso tu mpe bato bazali kolia yango message tozalaki na yango wana
merci pour te au fait qui fête il y a le 30 juin et fête il y a le 30 juin cinquantenaire il y a indépendance ya mboka na biso au fait ya ngoma lamu na kimia nyonso tu bolakisi bakonzi ete bozali bomomo pe bolakisi ete bozali na esengo mingi mpona président na biso Joseph Kabila Kabange na mosala kitoko azali kosala na Congo oyo tozalaki na yango wana peuple congolais tosimbana sikoyo totonga mboka biso mpe badiaspora awa tozali ntango nyonso kobeta appel kobenga toya tosimbana totonga mboka parce que ezali na bato mosusu basalaki marche ya le 30 juin contre le 30 juin na bapoto mais mingi soki otali bango na bilongi basalaki yango na contre terre po ete bamoni ete mboka esili ebongi mais ntango bazali koya kozwa bino na makasi yaka tokende kosala po ete bamisusu azali kobanga so basali te asi asoba kati ya parti politique azali moto ya parti politique wana po soki asali yango te lobi lobi soki babengisi na tribunal mpona makambo ya asile na ye bato ya parti politique bakoloba na ye te tokokende mpe kosoutenir yo te yango ete mingi basalaki yango na contre terre mingi mosusu komona azotambola mais elongi na ye ezolakisa ete alingi na ye te kaka bachef ya parti politique nde baoblige bango mosala yango tosengi na bino ete botika hypocrisie boya tosimbana totonga Congo ezali mboka na biso Congo ezali mboka oyo etolikita tolakisa na bato ya mokili ete tolingi Congo oyo tozalaki na yango wana peuple congolais boya tosimbana totonga mboka na nzela ya président na biso Joseph Kabila Kabange oyo azali président oyo mokili esi confirmé oyo ndenge roi akitaki na Congo mpona koconfirme ete Joseph Kabila nde azali mokonzi ya Congo tondima te Joseph Kabila nde azali mokonzi ya Congo merci oyo tozalaki na yango wana bana Congo tokende liboso po ete totonga mboka na biso totika makelele de gauche à droite boya totonga mboka merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokodekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya jumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelmine.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi